Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin, bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Merci pour la pourquoi de la Bible et la Bible c'est sainte, la masse aussi sera sainte. Tika, mon collègue négocié, pour la main. Et pète la main, n'angoué na main, Yesu Christo. Puis n'angoué na combo na Yesu Christo. Kolo régner les sika oyo. Contrôler espace yoso oyo. Espace aérien souterrain. Même na siso, ils ont contrôlé pas na yo. Na combo na Yesu Christo Nazareth. De tout sambe di petolobi. Amen. Amen. Vas-y, biso Bible pour tout vendre dans moko. Tu tiens là au thème, vas-y, biso Bible. Tout tanga comme tout vendre dans moko. Tout ça, dans mon kanda. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1er. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1er. Qui nous ici quand on va tout souka. Actes chapitre 9, verset 1er, tout le temps combo na Jésus. Amen. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendirent chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la bonne nouvelle, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rudiments contre les aiguillons.
Ok. Tremblant et saisissant de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Merci, nous sommes très reconnaissants dans les Tata. Ouasaki biso ngolu kolonga mboka Kinshasa mokona lobby lundi. Pe de l'autre mardi mokona biso ya bilulu mokona liboso bilulu nzambe Tata azolo kumu. Nzambo abatla biso zela mobimba kina ko esika. Et naza pe na pasi mbala mosusu ya koyebisa lingo ba nzambe koyana nga awa na tiki bembe na kati ya ndako tuna libota. Na te ko kupela koko nga mokona dimanche. Mais lokola musala nzambe nyoso sima Yesu liboso toyeko sela nzambe. Amen. Nzambe Tata zo lokumu apambola notre père spirituel la porte de Dieu ça iska na ngola tamazola da biliko nzamba apambola porte na musala osalaki et tozo koba kosala toujours musala oyo salaki nzamba apambola pasteur Jérôme ozo kamba biso na église mère kuna na ki na we nzambe apambola basena nzambe nyoso oto tamola bango apa mon evangeliste Antoine Malela, evangeliste Emmanuel, évangéliste Dieu Muzola, apa mon ndeko biso Bobo ndeko Carmen, apa mon ndeko biso Kokotema na sima caméra, pe basali ko ba ko région de biso sima ba mikolo nzamba pambola bango. Toza pe reconnaissance na mosena nzambe pasteur José Mangeba, nzamba pambola yo, pe équipe nyonso basena nzambe, po bozo travailler na l'homme de Dieu le pasteur José, nzamba lola pambola bino. Oh, nzamba lola pambola bino. Zamba pambola pe moto nyonso za présent esika oyo et na poko lelo tozo ndima ete lisolo moto moko eko changer pa mate moto moko na poko lelo akokuta na Yesu Kristo na Nazareth. Lelo raconte za bandenge mibale. Mosusu akuta na Yesu Kristo na Nazareth kwa pika, mosusu akuta na Yesu Kristo na Nazareth pa pekise ke moto ngo simba asa mwana na ngai. Ate yo ze touchable moto ko simba azate. Oza moto oyo bakoki kosala mabe te parce que si oshanda ngambo okoma deja neni ya Yesu moto akoki kosimba yo aza te mimete na maboko parce que Yesu asala yo ngolo. Yes mama likambo oyo tozoteya to oyo tomonaki na bafiche mpo na bato baza bapaya to bana ndako oyo bamosusu bazalaki te to baprograme epesaki mama likambo ezali lisolo nini babeta mpo na yo. Si opandi bongo eza na bato bazobeta lisolo mpo na yo, eza na bato bakobeta lisolo mpo na yo, eza mpe na bato oyo yo bozobeta lisolo mpo na nani mpo na bango. Na kati ya lisolo bazobeta mpo na moto ekongi kozala lisolo moko positif to comme ekozala lisolo moko négatif. Bakoki kobeta lisolo mabe mpo na yo mpo baluka konuire yo, mpo baluka kobebisa vi na yo, mpo baluka kosalir réputation na yo. Mais bakoki kobeta mpe lisolo malamu mpo na yo oyo ekoki kopesa yo mosala lobi. Lisolo babeta mpo na yo na mokanda na Matthieu chapitre 16 soko okiti na bavexi ba 25 omona histoire ya Yesu mokomisi na bayekoli. Yesu azotuna bayekoli bato balobaka nini mpo na ngai. Yesu alingi ayeba lisolo nini bato babetaka mpo na ye. Atuni bato balobaka nini mpo na nga. Yesu aza nzambe ayebi makambo nyonso, ayebi bapense ya bato nyonso. Ata nde tovandi boye Yesu ayebi makanisi moko na moko oyo biso base na nzambe bapaster baevangeliste badiake bancien basekretare église tokoyeba pase ya moto aza awa te. Mais Yesu Kristo ya Nazareth ayebi pase ya moto nyonso. Mais Yesu ayebi pase ya bato nyonso. Un jour azotuna bayekoli bato balobaka nini mpo na nga. Yesu azali na posa yeba lisolo nini epetamaka mpo na ye. Azali na posa yeba bato bakaisaka nini mpo na ye. Anyana pa yeba eske ata bato ozalaka na bango bayebi ye malamu malamu. Bato mingi mpe mamusoza na kati ya eglise ya George mais ayebi lisolo ya George malamu te. Bato mingi mpe mwana aza na kati ya eglise ya George mais ayebi te vision nini esengi totambola na kati ya George. Bato mingi mpe aza na kati ya George mais ayebi te kapasité nini Nzambe atia
kati l'église Antioche. Il y a une conséquence. Mon temps que tambola ko lobiko. So ka peni muke, a moi te msu pasteur ici matin, na ke l'église à Molimo, awa ne ya musuni. Alléluia. Amen. Église à Molimo za kanenge ni. Moto mosusu à cause ya kozanga koyeba oyo ba kamine bazali. Azo tamola, ba musiba ke beta disomo église la biso koto. Makambo foka église à Molimo. Na yebisio na kati église ya George Yesu Kristo anaza kati de mtazana zambe. Ye kazana makoki ya kopikisa ke kisoma na nyonso. Yesu alikaka yeba pana ba yekoli. Ba yekoli ba expliquer. Lisele peta mapona yo. Bato musuba ba rosa Eli. Bato mususu ba rosa Jean Baptiste. Misuba bi rosa ba prophète ya kala kala. Misusu balobi bakoloba mais Yesu alikaka yeba ba yekoli na est-ce que ba yebi malamu atuni bongo pona bino na zanna to lisolo ni oyo bino mobeta pona nga bazuli sile kozami merci mwana na nani ya nsambo akani bisika de likolo tika to beta Yesu Kristo makoko makasi mais la carte de tangi ondo tanga le lesa mokolo ya liboso tosalaka introduction bomba sena nzambe bakoleka awa mpona ko memaka biso développement kino ntango tokosilisa dimanche na litangi batangeli biso tozomona lisolo ya moto moko na kombo ya Saul oyo lelo koma Paul avant azala Paul azalaki na Saul azalaki mobomi monene Saul azalaki moto ozo kutele na nzela otikala kobika te bato mingi lelo bamususu bavandi awa bamususu baosa mosala kati église bamususu bazala komisa mo songolo mais aza Saul kino lelo nana koma Paul te azala kati ya service ya Nzambe azomodele bamususu totia mpe lokola nga mais kino lelo azaka Saul azala masolo oyo ezosepelisa Nzambe te mais ezosepelisa bato un jour Saul ake koluka banganga ya Nzambe kosenga bango lettre parce que abongaki bayekoli ya Yesu ata lisusu bato bazopersevere kati na kolo abi te lokola toapersevere na kotelemela vision oyo Yesu abisaki bayekoli na ye ke bokende partout dans le monde botia sango malamu bokomisa bato bayekoli na nga Saul aboli passion ne continue abi pomena bonga bato Bible lobiete a 5 lettres pour que vous soyez chrétien dans le cas de Damas basi Tommy Bay ça n'a fait mon canard a dit qu'on met dans ma solo et pas des souverains sacrificateurs que Nazana posa na bon bateau bien aimé les soloni ne vont pas mettre pour nous attendre oyo les soloni va mettre pour nous na oyo les soloni va mettre pour na libala na yo les soloni va mettre pour na bana na yo bien aimé osana les solo ko bato beta mala mususu za mabe tu comme ya malamu mais mingi masolo bato beta kapona bato ezaka mingi ya mabe amen sala ke beta ni solo e pa na banganga Nzambe soki sola beti ni solo e pa na banganga Nzambe boni bandoki ba beta ni solo pas ali liberté. Est-ce que tout le monde comprend pas ça Nzambe na pokwa lelo sala ke beta ni solo ba beta beta ba batakatete mais bena banganga Nzambe ba tembelepe bana mosusu bazo sala jaba réunion ndenge ni to ko manipala ya mwana mama songolo mwana mama pakala misi bazo beta pe ni solo ndenge nini to ko frene bilanga songolo to pakala ndenge nini to ko bebisa musala ya songolo to pakala ndenge nini to ko moma commerce ya songolo to pakala bazo beta ni solo nazo déclarer moto nyo so beta ni solo mabe pona yo nazo déclarer lokola nganga Nzambe na pokwa lelo li solo wana eza nile sans effet na pokwa na Yesu Kristo na Nazareth babeta na bango babeta na bango babeta na bango
bapeta na bango kasi oyo nga na yebi na pokwa lelo Yesu Kristo akoaparate na bakoso mibale akobima liboso mpona kointerdire bato baotoesomane mpo na yo akobima mibale mpona kopikisa bomoi na yo lisolo abi na yo Yesu Kristo Nazareth azochange yango azochange yango azochange yango azochange yango azochange yango bapeta na bango basala na bango baganyo baloka na bango bakota bakele babutu basala bageste ya butu balokaloka babina na bango me oyo bazoloba mpo na yo ekosimba te ekosimba te azwi lettre mpo ke koboma bato na lettre na apesi autorisation kende koboma bato akoza lisolo topeti papa ozawa mama ozawa tokomosi to mbali ozawa mamuso oza misala mabe oza musala kindoki na pokwa lelo naye koyebisa yo bongo na motema soko bongo ni motema te mokolo ya bato ozolinga kosimba akobimela mpo frape yo akobimela mpo frape yo akobimela mpo frape yo akobimela mpo frape yo parce que mokolo ya bato oyo ayebi mission apesa bato oyo parce que na nzambe bazobundisama à cause ya vérité évangile baoteya mokili elingi vérité te bato balingi baeglise oyo bazokoencourage bango mena nao masanga bana nao basi mibale bana nao basi misato meeglise oyo ezotika lisumu bato balingi yango te babika eglise oyo bakondanaka bato na pokwa lelo moto nyonso azwi lettre lokola Saul mpona koluka koboma chrétien na Damas nayebi si okolo mokili kolo bato oyo aza na kanda Saul azwi lettre oumeli ntango molai na via kindoki ezopesa eloko moko te po evale eza mosala moi ya soni soki ezalaki mosala ya bien nde ntina moi oyo aza ndoki azwa mikro ayo kotatolaki aza ndoki asika mosala bana nzambe na basala na nzambe totombola maboko na biso likolo bana nzambe na basala nzambe totombola maboko likolo tokitisi bandoki nyonso totombola maboko likolo omoniki eza mosala moi ya soni na bandoki basali nini bakitisi maboko Saul azwi lettre azombanga te peuple oyo elingi touche baza peuple ya nzambe apeti lisolo wana epesi accès azwa lettre ya kosimba bakristo oboma bango abibi opesa yango autorisation nazwa bakristo na Jérusalem oyo eza ville de paix nalinga bango basinga naya na bango liye bongo naboma bango nazoyebisa moto nyonso oza na calcule mabe mpo na moto ozokanisa kobwakela ndeko no maladi ozokanisa kobebisa destine ya mwana na yo mama papa yo moto akota mwana wana me aza ya nzambe soki nzambe alingaki te aza na mokili engai mpe azala pe te apotama na makasi na yo te soki obongoli motema te punition nzambe ekokita likolo na yo lisolo nini babeta mpo na yo bazopanda na bakwe bazosala baganya butu mpona kobeta masolo oyo kolesa bato bazoluka bayeba ndenge nini lobi tokolesa libota songolo topakala ndenge nini lobi tokolunga moto balonga mosala mpo tokoba konyokola ye alonga na famille na ye aya na belle famille mpo tosala ye boye tokomisa moto pamba baprojet mabe eza nile sans effet na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth Bible eyebisinga si on forme le complot contre vous cela ne vient pas de moi zababi soki basali makanisa mabe mpo na yo basali balikopa basali balikele babutu mpo na yo euti epa na nga te ata bapeti lisolo na bina pokwa lelo eza nile sans effet na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth bakretien ya Jérusalem bafandi bayebi te kuna Saul moko esi apeti lisolo azwi mpe lettre nakoencourage yo
moto bani séminaire oyo la ndongo tina suka zamba lola awasala quelque chose na vie na yo mususu mamusu azobika kaka lelo bika moko sokolo paka mususu mamusu ngoneza lobi lokolo yebi mokolo na yo te yaka mokolo nyonso nzamba si lola abeta pe lisolo kapona vie na yo esika bango bazobeta lisolo na ntongo to na buta de babeta lisolo benze kitango na nui oyo tokenda biso na mercredi nzamba lola pe na kata kenti oyo azobeta lisolo na ye na bomoi na yo elongo na nga ke kosi te makambo oyo ntongo moto akoyoka makambo oyo lisolo babeta mpo na ye ezokoya ana pokwa lelo ndenge badésactivaka baapplication na bapareil toza kodésactive masolo nyonso oyo esi ekotaki na baboîte vocale to désactiver yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Exact désactiver. Basalama kita. Pas qu'on freine, ba jeune ya village. Pas pour que c'était. Pas balate. Pas salate. Ba ma pesa identité moko. Ya mabela kata village. Que ba jeune nyoso. Ba bota abana bato. Ba sala le lokote. Ba chaque chose na papa para. To boy masolo wana. Bateli partout. Pour qu'on luka. Qu'on sache que ça même vient passer dans Zambé. À cause de l'évangile. Sol à sécurité. N'est-ce pas chrétien madame toujours dans Jérusalem. On aime ça en Zambé. Quand le soir on tient à prendre musana na yo. Yo mo bondi langa parce que ba on tient à te pona héritage ngoto de ngoto papa na ngatika. D'ailleurs papa na ngakupa tika biso héritage te. Ba on tient à cause musana na yo. Et c'est que ba on tient yo. Yo mo bondi langa ponga na sengi makasi. Amen. Le samoana et ça la prend passer dans Zambé nyos. Les solondés ni baso beta pona yo. Yesu lingaka yeba. Mon contamine mon nyoso. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur de toute la terre. Mais ce jour-là, il veut connaître ou savoir l'information à propos de sa vie. Allah yeba makabozo na vie na ye. Allah yeba dini makabozo na tina vie na ye. Pourquoi pas yo, pourquoi pas nga? Zambalo la pambona. Équipe union ça va ser nzambe toyena bango awa. Pe ba ser nzambe to koti awa. Parce que na unité otozali masola bato et changer. Monsieur zo bana lelo, ils sont en vie na ils ont changé, ils sont en vie ils ont changé. Ba beta li solo nini. Dans un moulaïté parce que dans mon liboso. Sol azot kende koboma. Tiba chrétien na Jérusalem a pandi na ville de paix au motomoko azoya na décision mozo même na malheur à cause du solo abeti. Au point de zoye baté. Motomoso zoye na ndako. Lokola mama, lokola papa, lokola noko, lokola semeki, lokola camarade. OK. Azoba ke na zoya un jour na ko panza libala o. Tu vas dire bilongi. Kasi tu vas dire Bible dit tata n'a pas comme nani Satan. Un jour Yesu se met à dire oyo et ko sauver ba yekoli ba bika et ko sauver mukimo bika lisolo ya kufa na ye Pierre a télémi pour hôtel na Yesu Kristo na lisolo ko sauver muki Yesu dit que arrière de moi Satan. Asi ba décision de mamsi ya butu ba koti sa tona makambo pamba te o yaka na yom to saka sage o kati biso likambo makambo ba kota kote mamsi ba ndaki na butu bazo tio mutambo tongo ko kota ba biso ke pokolo no kote makambo na biso eza masona mo ya butu bazo to piège na so déclarer moi na nzambe nyonso za awa musa na nzambe nyonso za awa lisolo nyonso piège ko simba yo te na kombo na Yesu Kristo Nazareth lisolo nyonso piège ko simba yo te na kombo na Yesu Kristo Nazareth ata basali ba complot basieti ozoba piège ntango bakobenga yo nzambe alola ko empêche yo okende te mpo makambo na bango eza nini esimba te loba ngai kosi tanga kombo na ngai kosi masolo nyonso oyo bato bazolinga
kobeta mpo na ngai ya mabe mpo batanga na piège ekosimba te nakokota na piège na bango te lisolo nyonso oyo elingi okomplike vi na nga nakokota yango te soki bato moko basalaki bareunion na ndenge butu mpo bakotisa nga na piège na bango ezala tata botanga ezala mama botanga ndeko na ngai ezala moto nyonso nasolaka na ye ate esika na tekelaka nakokota lisolo yango te onode bazotia bato na bapiège bazobeta masolo oyo ezolinga kokomplike bavi ya bato sola zwi mokanda oyo alinga komplike bakristo baza na Jérusalem mosusu aza na charge oyo amemaka mais Saul alinga kata yango mbote na biso frère na biso Claudie aza ye moko te mais nga na yesa bino nsima na ye bato mosusu bazali amen mbala mosusu nzambe atelemisi ye leader ya famille na ye ntango akobala bana na ye babelle famille to bandeko mpe wabika wapi na nsima na ye sikoyo soki lelo lisomo mabe beti balongoli ye na vie bato oyo banga babika na nsima na ye eske babika lisusu yango tobi masolo mongo eza nile sans effet eza nile sans effet solo si mokanda kozo mokanda eza mabe te bazona bango mikanda bake kobeta bango masolo asi mokanda abandi kotambola mpe na mokanda na ye na ideke nake kokanga bango na Jérusalem ntango na kokanga bango nakoya na bango liye ntango na koya na bango liye nakoboma bango lokola bomisano nzambe moko osala likolo mpe na se azomona nyonso nzambe azomona nyonso amonaka fumi ya noir na se ya libanga molili esika molili azomona mpe esika nyonso babeta masolo na yo ata bazobeta yango na mboka moko songolo pakala na kati ya zamba moko songolo pakala na kati ya bilanga moko songolo pakala il est un Dieu vivant il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth l'homme de 33 ans azomona ntango azomona azoya mpe na solution ya problème na yo sala azoya azopusana azoseka Exode chapitre 14 verset 14 Bible dit gardez silence moi l'Éternel je combattrai pour vous lokola Jérusalem eza ville de paix mabe boyi kokoma te ntango bazobeta lisolo mabe mpo na bango nzambe abiki wana eza ville de paix Saul azwa na lettre ya malheur esimba te abimeli ye libanda Bible abi na ntango moke Saul amoni éclairage makasi efrappe akomi avec akwei na mabele ntango akwei na mabele Bible ezoyebisa ngai ete Saul alobi kona bengi ye Saul mpo na nini ozonyokola ngai Saul alobi oza na likolo nangi nayebisa yo me bandoki bayebi Yesu Kristo Nazareth mpe komba Yesu Kristo Nazareth elengisaka lipelo oza na likolo abina aza Yesu Kristo ozonyokola abina sala nini mpo na bika tala okazo opesa mini moto nyonso oyo aza na misala moko songolo pakala tala okazo opesa mini moto nyonso mpo abika oyo aza na singa moko balatisa ye na loketo so diza protection me mabuso oyaka mpe kosambela otravaillaka mpe me balatisa osinga makubungu na nzoto mbala mosusu oza mpe na ekipe moko otravaka mabuso mpo oza mopaya na eglize nino mpe otravaka me oza na nzongo moko bapesa yo otia yango na sambeto
nzungu wana ezonyokola Yesu. Tango zo simba mwana nzambe to musana nzambe ozo simba yete mazo simba directement nani Yesu. Zana problème na mutu nzamba ko côté na yo. Mais so comme na problème na nzambe oza intervention bato. Oza na loko ni na ndako na yo. Yesu abimeli à travers Matéa. Yesu alingo yoka Matéa oyo pour changer d'identité. Olonga Saul, okoma Paul. Jusqu'à quand on a combat Saul. Que mon dos a sonné sur moi bien, maman sonné sur ya quartier. Ba bien mo yibi ya quartier. Ba bien ndoki ya quartier. Ba bien moto ya mbi ya kama bala ba la quartier. Mais tala na pokwa lelo apparition Yesu Christ en Nazareth, ils ont pour changer d'identité na yo. Soko ndimi kaka. Bon, la motema. Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Au salut ma belle, même à cause de la mission de Banamboka, partout au Congo Sala, dans l'Amérique, en Australie, partout au Congo Sala, en Afrique, partout, aux zones de la mission, au même pays, dans ma belle de commencer mon bal, papa, maman. Tant que vous avez la motema, on dit ma. Kozonga na siama kola Yesu Kristo. Lumière oyo so peta yo sali lo banzambe parce que Bible dit le banzambe za pole na makolo na biso. Lumière oyo za maloba ne kosola nangai partout aux États-Unis, aux en France, aux États-Unis partout. Nan de ko so na village à Kikonka. Pe ko so na partout en Afrique na RD Congo. To bongo na bitema. Omeli na makama mabe. Omeli la kindoki. Oh mais non masumo ils ont pèsé au lit à mon côté. Sol à ce qui ngolo parce que tu n'as qui na sala nini pour na bika. Maman se pose une question na pourquoi lelo na oyebisa yo ndenge Paul un jour ayebisa ki sentinelle oyo mukolo prise bukala na Acte chapitre 16 abaki ndimela Yesu Christ na Nazareth okobika yo na bibota na yo. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Baben a caillé grâce. Le ma papa lelo. Et était pour condamner ngana yo. Et était pour. Et ça n'a biso ma belle. Mais et pour instruire biso. Pour éduquer biso. Pour corriger biso. Pour restaurer biso. Pour sauver sa biso. Nanzela ou ici na donanda. Tanatina. Tolonge mboka musika na Kishasa. Nzela oto bien malamu na ba risque belé. Na bitumba ya molimo. Pona. Tout ça na milulu ona bino. Po moto moko nzamba zo mona emotuya. Apesa bomo ina e pa na Yesu Kristo. Papa maman de komwasi. Vinyo zo mema. Eza nga nazo te ya bino. Nazo mi te ya mapena kata mate ya oyo. Naika ko te ya bino te. Memi ngape nazo mi te ya manakata mate ya oyo. Di solo ningi. Ba peta pona yo. O sepela. Ba continue ko peta di solo na yo. Ke ndoki monene na quartier. Moyibi monene. O ko sepela. Ba continue ko peta di solo na quartier. Ndumba monene na quartier. To. Oko sepela. L'histoire a changé. Oko m'appelle citoyen. Citoyen. Citoyen du ciel. Ça m'a la fongo les livres à bon moi. A bébé là le la sol. A bébé pas là yo sonyo kola ye. Aso c'est la yo. O songi sila mutu na kolo na sala nini. Nde akoyebisa yo. Bongo na motema. Na suka okomona basena nzemba za awa. Okomona pasteur José Magemba. Okomona evangeliste Anto Malela. Okomona evangeliste Emmanuel. Okomona evangeliste Dieu merci. Okomona papa Alain. Okomona berger Dukulu. Okomona papa Olé. Okomona papa Gomer. Bakolakisa yo. Nino kosala. Bakopesa ba fermissement. Pokola
afin que l'isolo na yo échange. Misusu makufi. Mais ma solo ma bébé te besi makufa na bango. Okolo bake mokilango. Lola na felo sakate. Na koyebisa yo. Felo existaka. Pe na ko bakisa koyebisa OK. Jésus-Christ de Nazareth, il revient bientôt. Yesu akosonga kala te akokutana eta nini akokutana lisolo nini soki lelo lemesami na kati ya église est-ce que bana nzambe toza awa kobanda na nga na bachante na baprotocole na baintercesseur na bakambi baza awa est-ce que tokonetwama bien-aimé banga lefelo parce que kuna ezesika bato baswaka mbino ezesika esengo te nzambe alona aza na posa na yo soki azalaki intervention mpona bakristo mpona basantu oyo bazalaki na Jérusalem parce que bazalaki ya ye mais yo kati na yo nano yamba Yesu Kristo te kolo mpe mobikisa bomoi na yo soki lelo babeti lisolo mabe mpo na yo na bandoki ya famille ya quartier nana kosala intervention soki Saul aye na mokanda mpona koluka koboma vi na yo nani akoempêche Saul so oza mwana nzambe Yesu Kristo Nazareth akoempêche Saul nyonso oyo azoya po adétruire vi na yo mais soki oaccepta Kristo te na bomoi na yo nani akoempêche Saul olingi opesa avantage epai na Saul to epai na Yesu Kristo Nazareth liloba ya nzambe wana liloba ya nzambe wana nzambe alo napambola biso lelo eza mokolo ya liboso moto ya koleka lobi akofongoma susu akomata susu koleka me nga nayebisa okaka ebongola motema tika tokanga miso na biso nakaki banda kotala bomoi na yo eske esi opesa bomoi no mpe na Yesu Kristo Nazareth soki nano yamba Yesu te kolo mpe mobikisa yo tombola mosape esika ozali tombola mosape bana mike te bamikolo oyo baza na maturité soki oyoki Yesu soni yeba koyoka soni tala milulu eza kokanisi kaka mpo na yo soki nano esalama tobenga Yesu Kristo ya na bomoi na yo kelobaki ekolo Yesu Kristo na mitambo ezaki ngai moko soki nano ozwa décision na te tomona mabokolo likolo église nyonso toza kokanga miso simple bato batomboli maboko kotelemisa bozali koyoka soni te eza likambo ya vi na yo na Nzambe koyamba Yesu Kristo ngo bati kokende na église chaque jour Nzambe apambola bino koyoka soni te eza ntango ya décision ndeko yamba Yesu Kristo bandaka kopesa Nzambe merci sesi bandeko na mosala bokoki kopusana boyoka soni te bopusana liboso bopusana liboso boyoka soni te eza mokolo ngolo lelo koyamba Yesu Kristo lokola kola mpe mobikisa bino bozozwa intervention ya bato te ya Yesu Kristo na basoli nyonso oyo bakolokola vi na bino oyo tikali mpe pusana ndeko Alléluia Jésus pusana esika ozali kotala moninga kaka poche noti na nzoti na yo te mona yo na Nzambe na yo Azali
yakalelo moninga ngai ndeko tikali na kiti selo na wasekta Kristo tela mo mona yopusa benga kayo sala lokola baninga koloka soni te azali moninga ngai yakalelo koboya te yakalelo Quantos eu estou da casa também? yakalelo moninga ngai C'est pour ces choses que tu nous as. Kolo Yesu akupinga kayo Ils apprennent à perdre ma tête. azali moninga ngai yakalelo Bande kofuna maboko na bino ozali boso. Bokolalaka na libonde. Bande kozali boso ko likolo Yesu Kristo Nazareth. Tutambisaki bomo na biso biso moko. Lelo toyoki mongongo na yo. Tofongoli ekoki ya motema na biso. Kota fanda kati na biso. Soit ba décision na place na biso. Biso tomi tambisa lisusu te. Yo nde tambisa biso. Yo nde tambisa biso. Ozanga kombo na yo ngai kosi. Na fongoli motema na nga mobimba. Natiki esika epai na yo. Zala kolo mpe mobikisi na ngai na kombo na Yesu. Kolo tika osepela koyamba bandeko oyo na Jean lobi ete na bato nyonso bandimi yo, na bato nyonso bayambi yo, opesi bango bokoti ya kobenga bana na Nzambe. Balongwe bikelamu baza kaka bikelamu te, me Nzambe bakomi mpe bana na yo. Tika molimo mosanto otia kashe ya bonsambelo kati na bango. Molimo mosanto tia kashe ya bonsambelo kati na bango. Raba seke da utumaniko. Raba baba 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 baba. Nazo sambela pona bino molimo mosanto atia kashe ya bonsambelo. Singwa daiko sala bino mabe. Tika botatu la lokola pona loba qui était désormais que personne ne me fasse de peine, car si moi je porte la marque de Jésus-Christ. Tika caché à molimo santo et fanda kati na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tika caché à molimo santo et fanda kati na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Merci Saint-Esprit. Rabasheke dans ton maillot. Tonga oba koti sana nzoto. Nazo tonga mona moto molimo mosanto. Na lokola gauche. Tonga oba koti sayo. Esika. 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 Na lokola gauche nazo mona tonga mona koti sayo. Ezo compliqué vipe santé na utango nyonso. Raba seke na utumalego. Buya molimo mosanto sana. Alipika. Pika, 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 pika. Tonga oye sika, tonga oye sika. Père, nous allons communiquer onction. Et puis ça va jouer maintenant. Montrez ce téléma. Et comment vous voyez ma sœur le
basoli nyonso marabosheke protocole payé. masolo nyonso mabe bato bazobeta mpona yo oyo bandoki bazobeta masolo bazobeta mpo basala mabe bana kobeta bobo kotelemela yango sambalo nazokangola telemela Nabakolo Yesu Kristo Nazareth. Liste nyonso. Bataki komolanga. Na butwa lelo. Nazo tumba yango. Na nguya na kombo na Yesu. Singa nyonso. Bokanga kinga. Sikoyo. Nde nazo sambela. Ezo sika. Toma boko likolo. Tala nguya na nzambe sokangola bato. Mopepe ya makasi ezo souffle. Nguya makasi ezo tambola. Mopepe ya makasi ezo tambola. Nguya na nzambe. Basoli nyonso. Bazo tika yo lelo. Parce que Yesu Kristo Nazareth akoti makambo na yo. Akoti makambo na yo. Ndeko ozokoka lisusu te. Azokoka lokola moto esimbi. Azokoka lokola moto esimbi. Azokoka lokola moto esimbi. Azokoka lokola moto esimbi. Parce que nguya makasi ezo libéré. Asolisa soki mokanda mpo na yo. Alingaka boma yo. Mais ça balola y intervention na bina yo. Aye po kangola yo. Tala libération, tala libération, tala libération. Tala libération, tala libération. Tala libération. Tala libération. Liboso na bana na yo atayo za Nzambe. Bepani nyonso na kombo na yo. Yo nde tata biso solo to za libana. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nabi singa ko bakanga kiyo na kingo esika. Fais. Akate ko kana yo takate ka. Nabi singa ko esika na kingo na yo. Bakanga kiyo. Bakanga kiyo na yo. Alisiga esika. Fais. Raba sheke baba. Alibina. Singo esika. Esika. Raba sheke. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre. Diga. Tango là-bas.
kosukisa tobela kombo ya Yesu Kristo 3 fois misuba obima na kati ya bazamba babombaki bango babetaki tia lisolo balelisa vi na yo baboma yo nzambe azochange masolo ya bato. Merci Saint-Esprit. Nazomona elemba croix ya croix elongwa tobika ekospo ya Yesu Kristo ya bato te alesika maintenant esika zala connecté nzambe azopikisa bato. Merci Saint-Esprit. Père, l'ensemble la colo pour ban ndeko mibale. On a zali bosso bango alenguye traverser. Comme on a fait que kilo na serre nanga. Nguye traverser bino. Nguya. Et bimisa bino. Maintenant. Eloko batiena libomuno esika sois libre maintenant. Bika. Zala concentré, zala prêt. Tokangi simalangai. Jésus-Christ de Nazareth. Cause à distraité. Tous ceux qui sa prière à cause à distraité. Zambalo la sa présent. Alléluia. Toki pour la deuxième fois. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Toki pour la dernière fois. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque évoqueront le nom de l'Éternel sera sauvé. Comment il se dit qu'il s'assigue? Ma maladie héréditaire, ma maladie bizarre, maladie ancestrale, oh maladie ndeke, oh qui se bikitonza, oh ce que l'on sommes nos pakala, dans la combat ce qui se bikisa. Docteur Jésus Osala Musala naye, oh opération butu, docteur Jésus Osala Musala naye, azako opéré. Docteur Jésus là, le docteur Jésus là, azako opéré, azako sala musala ya bonsambe.
Père Zobé qui se passe à débélé. Quand on a calculé mon tokaki. Père, et comment m'a libéré quand on est tout et comment m'a libéré. C'est comme l'onction du télédon maintenant. La chose principale c'est une onction. 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 Ils ont confirmé qu'Azali. Ils ont banaki à Josh Kobangate. Ça m'a dit le peuple qui conquête Kaye Bibino. Ils ont pas onction. Tout le monde va le dire la direction à Azali. Ils ont communiqué onction. Onction, ça met au ciel ma vie bateau. Alléluia. Marabashiki. Yababashiki. Tema beaucoup la direction à ça. Bato bazana miso molimo. Bazo mona siko makamuza mazao sala. Batebele bazo za connecter na muya makasi ba kwa même se ressusciter. Onction makasi zo kita. Miso mona loba tourbillon ma peuple makasi. Onction zambe. Et tout le peuple zambe. Raba ba 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 ba. Hallelujah. Nasomona elembo moko likolando kongoyo meso kima azamba lo so kilebo kilema masere nasomona elembo moko meso kima kaya malamu raba shiki elembo ya bozambe latayo elatayo ya makasi Seki mana boseki sautu lake tata raba seki sautu lake tata raba baba baba sheki raba baba isolatayo elema makasi basi Saint-Esprit la gloire de Dieu raba sheki sautu lake sheki sautu lake Yabaini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai atie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi
naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. nzela mosusu te na kolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo.